bato yoso bamoni ndenge okaboli misolo bana na commune ya Kisasa etumbe bimi yango toki sango na tongi ate elenge moko yanga bakufi esika bakabolaki misolo etumbe bimi pulusha beti masasi elenge moko akufi tata obungisi biso elenge na makambo epenza ya boso baboye poke ndokosa bato eloko Mon mboka Mike Mukeba sikoyo lelo schéma nini oyo personnellement on peut proposer plutôt pour la libération ya Congo to komona makambo mosusu aveniment et makambo mosusu na obaki boye te baninga bamboka baninga bapaya o bakosesa biso o bazonga biso ya malamu kasi bango bato bakoya kosala attenance ya biso moko na etumbo oyo tokobunda batata laiki liboso oyo tomoni mikolo elekaki afaci atemisi bato na nzela kuna mpo tasola na bango na njili wana etumba na biso moko tokozela batata laiki babwaka mbela tokotelema tokobunda kasi esengeli toyeba te mikili oyo eza zonga mboka ya biso bango mpe bakoki kosunga biso esengeli te oyo tomoni te bana liloba koloba toyeba kosola na bango mpo basunga biso na etumba babengaka yango na lokota ya français eyali mpe euta na lokota ya français te euta na mikili ya amerika na anglais babengaka yango la real politique ya solo kotala esengeli na kenda na nzela na nani oyo tokoki kosola ne mpo tozwa bokonzi politique est entrée na réalité ya réalité oyo politique yo okangami esika moko oyo yo kokanisa na moto na yo nde te tata tika kokosa etumba ya pasi politique ya pasi eyali te ovandi esika okangami soki oyoki mpe balobi kama ete oyo okomi te etumba ya pasi esengeli kozala na mayele koyeba kotambola mpo oyo bato bayebaka te lelo oyo moto so ali moto mokonzi ali na lingomba ya Afrika mobimba soki bosoi na ye mayamo makaniso bozango na ye akopanza makaniso ya mpe ya bakonzi mosusu ya Afrika ekosunga bino wana yali oyo ya solo réalité alors ntango okoba shema biso toa na shema mosusu te biso toa na shema te ata ntango tokotia maye na diplomatie tokotia mpo mokili ya libongo shema ya biso ya moko maponomi twana posa ya maponomi tokosenga nanga ta nanga lokuta ta nde bakobimisa michopo ya bololo na kati ya fichier ya seni twana posa maponomi basalela biso maponomi biso toyebi te Kabila na bato na ye bayimboka balingi bango esu te baya bokonzi ya kanyaka bapomoli Kongo bakozwa te ya maponomi bakozwa libungu tulu tokosenga maponomi tokosenga eloko mosusu tolingi chemani bato bazwa mandoki mbalebela oka biso tokenda kuna tovandaka mpe na mboko te ntango mpe bazwi mandoki ntango bango bakozwa mandoki bango bakomi bokonza biso mpe tokenda kokenda kozwa mandoki te bango bazwaka mandoki basala nini bazwaka yango na mbongo na bango si bazwaka bango lokola bamisa bapesi mandoki baya kosala etumba biso mpe tongaki kondima tokenda toza bamisa toboya eloko wana. Alors, moi, Mboka Mike Mukeba, est-ce que na minute, est-ce qu'il y a une lueur au moins, éclairage moto, moi, moins de moquer à cause de l'élection le 23 décembre? Te, ndeko, ce qui m'a ponomi, bakosa isango mokolo, le 23 décembre 2018, et cause ma ponomi à poto. Et donc, on est au gramso qui m'a kosa isama ponomi à malamote. Donc, on a makambo, ou kosa. Tala te baobi te nanga, et sengelite, quoi c'est ça ma ponomi. Na sanduku na ya misolo batiela niye 420 millions de dollars. Kobanda sanza ya yambo janvier te na sanza ya mwambe août. Soko batiela niye 420 millions de dollars akopesa misopo na kosomba biloko kiliki. Masini eloko ata biso tolingi masini yango te. Masini kasa boye to boye. Poko banda sanza ya libwa septembre biloko walo kwa biloko mo basombaka yango ebele. Oko kende te okuti basi basali yango esengeli ofuta mbongo bakomi kosala yango ntango bakosala komanda sanza ya libwa nde bakomi kopesa yo ndambo bato batali babi te mpo 420 millions de dollars ekoka banda sanza ya yambo te ya mwambe esengeli na sanza moko bango gouvernement bapesaka nanga 50 millions de dollars to 55 millions de dollars na sanza moko bango bapesaka 20 millions te lelo na sanza moko soko sangisi 20 millions
na sanza mwambe ekosala 160 millions de dollars na sanza ya mwambe kokoka te kasi 20 millions na bapesaka wana ndeko na nga mpasi eza nini te lelo bapesi be ya sanza ya janvier na ya sanza ya février mars bapesi te avril bapesi te mai yango esili bapesi te mais c'est nani ebongo bato abongo bate bana mposa kosalisa mapono c'est quoi lobi makambo mbongo ba évoquer yango kutu te nalobi na yo tuna bango tuna nanga bapesaka yesu mbongo te yango wana tokondima tete bato bana mposa kosalisa maponomi bakopesa ye mbongo te yo olandi ye te ntango akendaki na bunya alobi soko bapesi nga mbongo te makosalisa maponomi te mpe mapate kokwaya te nga mpe nakobongwana te na otika abeli nanga apesi biso ya nonko bolandi yango te bato bana posa maponomi te yango wana nakoyebisa yo toko tuta libaku tokomituna soki maponomi ekosama misolo bakopesa te bongo maponomi ekuta alors mwana mboka Mike Mukeba tokomi na biso presque na suka entretien na biso ya lelo question mosusu ezali ya koyeba lelo il faut koyeba pe na bamboka mosusu aujourd'hui bandeko na biso bazali ba congolais bakoparticiper ekomi na mwa kokoso baparticiper na ba élection carrément pour deviner kozala nini ndeko ya ngai na koyebisa bandeko solo nalia te mpona bete ya bandeko lisolo ya lokuta banda batiaka likambo wana babi te bayimboka o baya libanda o tobengi diaspora bakokende kozwa ni nkombo na bango mpo batia yango na kati ya maponomi mpo bango mpe bapona kuna libanda na lobaka banda eleko wana te eloko eza lokuta mobeko wana bato basalaki yango bakasaki yango na lokuta na bayi majorité na biso bayi opposition biso nyonso tokosi bandeko tokokoka te towana misolo wana te totikokosa bayimboka ata biso tozwi bokonzi na mibu mitano ekoya tokokoka yango te oyoki ngai esengeli tolengela yango malembe tokosa bato te oyoki ngai ntango batiaki yango bato ya majorité batiaki yango mpo te ezala libaku ya koumisa nzela ya maponomi batiaki yango na bolingo ya bandeko ya libanda ya mboka te batiaki yango mpo bayebaki te bakondoloba enrôlement de diaspora bakokwaka ngonga ntango ekomi basala yango babi te tokokoka yango te ndeko tokokoka yango te motu na liboso atuna yo bandeko baya libanda toyebi motu ya na bango tosi toyebe na france baaboni na mikili ya belgique baza boni na mikili ya états-unis baaboni toyebi tosi tosala mosala wana alors que recensement na Congo eza d'abord problème toti kokosa bandeko sika soki obi te ozwa bato wana bakota maponomi baya kopona bapona kuna esika baye lokwa na états-unis okotia bureau de vote boni sika ozwi otie bureau de vote moko na Washington nakamwa ndako ya ndeke oyo toyaka nango ya ambassade sikoyo bakongolais nyonso états-unis ya mboka monene lokwa afrika mobimba bakongolais nyonso baya na mikili ya amerika wana balongwaka kuna ngambo esika nyonso bayaka be na Washington mpona ya ozwa kalati wana ya solo bandi tokosala totika lokuta bandeko ya diaspora nayebisa bino so badécentraliser tokokoka yango te esengeli sika ntango boba te bokabola yango misolo wana tokoka mpona kokabola yango epanzana ezala na bisika nyonso mpo esalama na lombango tokokoka esengeli te soki bokonzi ya sika ye likambo wana babanda kotala yango malembe batala soko na mibu mitano ekoya nsima tokoka yango bosala yango te mpo na lokoso ya kokosa bandeko mpo na lokuta te totali malembe soko bato baya na mayele oyo bayebi te tokosala yango na lombango baye na mayele wana tosali yango soko tomoni te tokokoka te soki tomoni te tokokoka te toyebisi bandeko toyebi bandeko tobwaki bino te kasi makoki nde ezangi oyoki ngai totika politiki oyo tobandi ya lokutu ezoboma mboka ezalaki na betuka 11 province tokei na diagonale intercongolais na lokoso ya bato ya bokonzi ya bayi politike tokaboli mboka ekomi na bituka 2 na motuba 26 province bamboka yango ekomi konyokoma mosusu eza ata na kiti ya kovandisa mokonzi ya mboka yango te oke na bandundu awo mai ndombe o kwango esika ya moto akomi gouverneur avande ya te totika makambo wana totika lokuta
toya na posa mboka tosalela mboka likambo oyo etali bayi diaspora ngai mpe nakei mwa lombango ntango na babi te mibu mitano ya nsima ekoya tokokoka yango te kasi ekosenga tovanda totala yango na mayele ya likambo mibale mayele na likambo ya misolo soko totie mayele tomoni esika tokoka misolo tokoki kosalisa yango na lombango te mbala nsima bakota na mapononi lelo tokokoka te ndeko na ngai nakoyebi biso ya lipasi mpe nanga ayebaki yango akokosa ngai natunaka ye motuna ayambaka biso apaisango ngai abi yo obandi mpenza yo okamata masini na yo okende kotia lokola kuna na belgique otie masini na ndako oyo ya ambasade si bayimboka bakoya kobuka ngo oyebi yango bakanakanda ya bino bakoya kobuka yango nalobi teke te nakumisi bango baya kobuka nalobi bongo te kasi solo eyali te bakoya kobuka yango bayebaki yango te kasi bakoloba be tokokenda kuna bayebai te bakokenda te oki ngai ndeko toyebisa bayi diaspora bakitisa motema bokonzi ya sikeya bokonzi ya singeta ya likambo wana etala yango elongo na bango mpe batiani mpe mayele na bango toyeba mbala nsima ndenge nini kosala mpo bango mpe bapona parce que bacongolais belé ya diaspora mpe bakomi baza mayele mingi bamisusu bainformaticien bamisusu bayebi vraiment quoi au moins koproposer en terme d'abord ya makambo wana nyonso mpona koremédie na baproblème tokomi na biso na suka ya entretien na biso lobi tosuki na biso eza eloko mwa osolo entre nous soit dit lobi mwana mboka Bruno Tshibala premier ministre actuel asalaki meeting na ye omoni yango boni mwana mboka eyali mawa bato bazangani soni na mboka tata mokolo Bruno Tshibala ntango obi tovandaki mibutuku misato pembeni na Tshisekedi eki mpona koyekola makambo boye soko wana bato te mbota mutu bato bayebi to wana bato te yo otika kozala moto te ya kobengisaka bato na pembeni ya Tshisekedi ye alaka moto oyo ayebisaka mokonzi makambo ya litoi soko bato bayebisi ye na lokote efasi abengi souffleur oyo muna bato te okomi kosa pamba okomi yokola pamba te kuna na majorité bakosekola ata Kabila seki yo bayebi to wana bato te bato nyonso bamoni ndenge okaboli misolo bana na komi na Kisasa etumba ebimi yango toyokisango natongi ate elenge moko yanga bakufi masasi elenge moko akufi tata obungisi biso elenge na makambo epenza ya boso baboye mpo kende okosa bato eloko nini yo anango na politike wana eloko te oyaki mpo te moto oyo ozwi na mayele na yo ya Kabila akosi be Kabila ayebisi Kabila ngai na pembeni ya mbuta muntu soki okamati ngai okomona ona kosala ye abakamati ye eloko akosala be moko ndako esika boye eloko akosala be yango ye akosi na mokili mobimba akosi be moto moko Kabila akosi be moto moko Kabila akokosa ezu moto te tika ni okosala ya lokuta toyebi toya moto te mwa misolo ya bula matali oyo yaka na bokonzi na mino soki okeye okopandongo olingi yango wana saisa yo nyonso wana lobi ntango mpe bakolongola ye pembeni nye yo oyokoki te awa sami badi banga azalaka bakomi mpe kotambola te bato mwa bato basangisi bato balati bilamba bakomi les amis de Sami Badi bakenda wapi tuna Sami Badi banga les amis de Sami Badi banga bakenda wapi otie loboko na sanduku ya leta ya misolo otomisi lobi bakobetaka esusu ya Tshibala te ndenga obeta eso na ye te azali wabengaka lokuta efase l'ombre de lui-même azali elili na ye moko besuka na ye suka na elili na ye tikani ye na politiki akokufa na liwa na ye fo kotika ye esengeli kotika ye il mourra de sa mort ye moko malembe tika kobunga nsima soki oluki Tshibala nsima ya mibi mitano tozomi akokoma commerçant so ekomi na suka sanza ayekozwa mbongo ya bandako na yatonga azoki na ndako na ye aka avandi alie yango nakoyebisa yo tokobanda kotanga lelo ngana na bomoi to na bomoi te kenda nsima mibu zomi okomona Tshibala akoma na ye commerçant soki suka sanza boye atali eleko kokozwa misolo ye aye na bamapango na ye akotata bofutani ngai mbongo na ngai bafuti ye azongi ake kolia na ye moto ayaki te na politiki ya kosalela bato kobongisa mboka ye ayaki mpona yango te totuna question moko mpe eyelinga na motu kaka boye pourquoi na Congo audit ezalaka te soki moto avant akoma ministre moto moko boye toyebi ke azalaki quand même na babien boye soki asilisa komi nango boye to batuna ye quand même okomi ndenge nini yo na mwa eloko ali anzelu oyebi mokili oyo te ya Congo
yo so moni bokonzi ya kanyaka batia mibeko ekosala te bakanga kanyaka eya bokonzi ya kanyaka ebanda likolo te na se te likolo moto oyo akoki koba te totia mikano boye mpo te kanyaka esila te yango omoni mboka ekufi tata mosala ya kokanga bato ya kanyaka eyaka mosala ya bazuze bango moko na kati zuze ye moko alingi osala mosala bahipoetiki bakonzi ndeko ya songolo ndeko ya kingandi akobenga yo zuze olingi osakana ata otie luzolo esika zuze basi babomi yaka esu na mosala te luzolo akosala nini luzolo ata amoni te moto ayibi sukasuka kobemango epa bazuze luzolo ya zuze te luzolo yali atala esika bato bayibi mbongo ya bula matali kasi soko ya moni te moto songolo ayibi mbongo ya bula matali akomemango apepa zuze ye moko akota na kanyaka te awa ebongo ntango luzolo akomemango wana kabila asala yango mpo te alakisa te na na posa ya kobongola te soko aki na posa kobongola mboka esengeli ete apesa bazuze bokonzi moto abengaka bango na nzela asinga te mpo na kogangela bango oyo babengi trafic d'influence eleki na mboka oyo eya bokonzi ya kanyaka bokonzi yo tala soko kotambolaka bampulusu oyo ya nzela oyo babengi baroulage soko otui na kongo banani bamiyibiko bato nyonso roulage zwa kanyaka sina moi na bakonzi bakoyeba komona yo mona moto akaka pwani mpo bakonzi bango mpe bayebi te babato ya kanyaka tikani mpe roulage ye mpe abika kasi roulage azali moyibi koleka bato nyonso te biso nyonso toya miyibi na kongo biso nyonso tokobika na kanyaka tosi tokomi mboka mabe to mpasi ya roulage ye ayibaka na nzela ezomonana moto azaka kuna bula batali ye ayiba na linzaka akoma boye omona te roulage mpasi na ye ya koyiba na balabala batutu bakomonaka yabi ta moyibi te bango nyonso miyibi nyonso bandi likolo kiti na se bokonzi ya kanyaka boma mboka ebongola mboka makanisi oyo nango ya kitoko okoloba bakotunaka moto te ntango okoti na bokonzi oya nini te bakoki kolinga otuna moto te mpo so baye batunani ye esengeli batuna te na kabila wana na bina yo ekonginda ye oyo babaka te putulu ekomata makala makotikala akondima yango te bokonzi ya kanyaka eya bokonzi mabe batunaka moto motuna te yo okoti bokonzi okomi ntoma ozalaki na nini te bakotuna ye te bakotika ye beya kota kuna akpandenga ndenge oyokaki te ari movasakani abi tokobeta bango dada yoka makambo ya mboka bomoi ya bato tokobeta bango dada soko todwi moko topesi ye sanza misato yoka tata monene tata mokolo makambo ekobima na monoko na ye pasi kolo ayokela bayi mboka mawa kolo ayokela kongo mawa etumba mbala oyo tokena ngo na suka mpe nayebi te elongo ekomi pembeni. Merci mwana mboka Mike Mkebai tokomi bongo na suka ya entretien na biso ya lelo lisolo ezalaki bongo ko clarifier un peu côté point essentiel na makambo o etali République démocratique du Congo ezali mboka na biso. Merci na ba congolais nyonso bolandi biso à travers le monde. Bo s'abonner massivement na Vision Plus TV pour na rezoa ba dernière actualité à République démocratique du Congo. Merci na Dodi l'enfant gâté pour na prise de vue. Donc tokutani prochainement pour na édition Monsoso. D'ici là portez-vous bien. Au revoir.